Teknologie kota kinde nini bajuru wana na bando prier ke na bima na prison. Ezaki prière moko boye to bengango prière dangereux. Tellement natanga Bible mingi, natanga Bible 10 fois. Tongo ya Nzambe. So ezara pasaka na minuit, c'est pour cela taba Israël, Nzambe ayebisa bango na minuit nde ange du ténèbre ako passer ko boma mwana ya Égypte. So délivrance Nzambe bandaki nini na minuit. Mama tifani na bengi bona bi oh loko na omona na rêve eza vérité. Babi misi boye mine comme au col. Natala aéroport 21h na bi eza aéroport ya bandoki. Bien aimé, so yeba bandoki babanda ko bimana ba nini ko bimana butu nini babanda 21h babanda minuit. Minuit ezaka wen tang ba uti pas satan basi bazui makila abatu. Siko batili bango mission. Mais avant ba ya pa na yo faut ba kutana na mokonzi. Apesa bango ba puissance. Comme ça ba ya ko exécuter. Na minuit de classe bandaka. Bois noir. TikTok a ça la fière sud-africaine. Nous sommes na iba iteka zandoki. Iba vampire moko boye azolanda mutu ameli makila nae na mona ki bango viva. Motema tike ko beta nyos. Eza iba 21h quelque. Mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ke mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kandelobi Kolebe mapapu masope mafuta Toko kesikana longo na Nzambe oyo mabenga na makomi Jésus. C'est un grand plaisir de vous rencontrer en ce jour. Bonne fête chez vous, la princesse de l'Éternel, toujours à mon poste pour servir le Seigneur Jésus-Christ. On est ensemble et il n'y a pas de souci. Christ reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Aujourd'hui, nous bénissons le nom de l'Éternel dans cette émission témoignage qui réunit pas mal de gens. Pour la routato, la bola moyo nzamba sali. Je suis avec notre bien-aimé toujours, le prophète Ali, pour la couper ce témoignage naïe. Je dis bonjour, prophète. Bonjour, femme de Dieu, élu de Dieu. Bonne santé. Non, on a bien par la grâce de Dieu. Moi, volume, s'il vous plaît. Nzamba zobate la biso, vraiment, ezangolo. Bato misusu na minute oyo bakufi bato misusu baza na ba accident ezaki ete pona volonté na biso batangolunde ezobate la biso na ko pesa aussi mbote na balaleli nyoso na lobaka un peu lingala malamute. Ce que je comprends mieux c'est l'anglais. Good morning à tous, everybody. Shalom. May God richly bless you. Ok, très bien. Nalina landana loyembo sepela na opeminga. Le sako mokonzi bon tozunga. Régie à vous. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakati. On y va. Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va.
afandi, afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono te tika yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose. Tolobi a tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. Katela yetoke. On y va. Pour moko mususu azaye ko apparaître te. Balobi botoza 4 mais moko ayaki te. Nde balobi nde magistrat lobby. Siko ya betaki bino. Bino boza ba policier. Boza 4 ya za moko ya boza 3. Mais siko pona nini bo betaki ete. En tout cas, je suis désolé. Ya za civil. Asa na tenue ya policier te. Bino fallait bo betaka ma bende bo yo jimaka. Muntu moko pona za igayara na za mbingo. De alobi dossier na Aboyam. Bakangi mitu babi mutu azobim nde magistrat tuninga ozana papier ya Sud Afrique awa ya kovanda awa ya résidence na bi ba papier bazwaki yango bakati yango balobi OK suppose la home affairs ça le ba papier moko ya sika ça le bayo comme ça obima na sala application kinde home affairs home affairs bango bakinda kuna ba baby signals balobi ko pese ba papier te ba sala pinza ba mbrema parce que kozalaki mbongo na kati ya dossier nanga technologie ekotaki ndenge nini bajour wana na bando prier ke na bima na prison ezalaki prière moko boye tobenga yango prière dangereux bien aimé prière dangereux wana ezalaka ba prière moko tobenga yango na anglais divine intervention c'est-à-dire tant tozalaki na Congo bando benga béret rouge intervention rapide c'est-à-dire ko na lola pe kozalaka ba angelou o nzambe abengaka bango divine intervention c'est-à-dire ba béret rouge c'est bango ba yaka pona mutu azosenga nzambe a intervenir immédiatement c'est l'obité lelo amen nayoka nzembo mo boyelo ba l'obité lelo c'est na bando ko senga nzambe a intervenir abimisanga na prison pourtant bazwaki ngai baki ochanga na Cockstad e bongoni prison eza prison eza kana se amabili c'est-à-dire prison eza centuré na ba montagne eza pe na likolo na ngoma eza centuré na ba montagne na kenda penza na se amabili o mona ka pelouse o mona mukika na fenêtre c'est-à-dire na kutu na sekuna bakocha soko ngika obima osala bakocha ba chaîne na makolo ba tie ma chaîne na maboko sosko Nzambe siko apesa nga révélation wana tellement natanga Bible mingi natanga Bible 10 fois nakati ya prison po na prison wana eloko moko te kotaka except okota ndenge babota yo omoni eloko na lati siko okolata ngo ya rouge kane ezali moni na sale yango pona nini pour toutefois je vais me souvenir toujours là où Dieu m'a pris là où Dieu m'a délivré batebele batuna nga poni no lati makako boy oyebite ezali témoignage awa de lelo na ebaki to loba makambo ba démologie ne alata ki yango pona faire comprendre que na nzambe alongolinga wapi na zwaka révélation wapi na kati ya prison au mona taso otangi Bible na kati ya prison on a désert ndi nzambe alobaka mingi tanga Bible na yo komona Jérémie akomaki wapi
Dans la Bible, on a Moïse a commis du commandement. Tant bien, on a taba Paul, tant bando là, comme la lettre, des pistes à commis Moabi. Là où Satan a tiré pression mini des places, nous avons grâce na mingi. Il y a une situation il faut vendre l'amour. Son à côté, la prison, c'est quoi? Nous avons sambe là, intervention rapide, y a nzambe écoute. Ba prière wana nazana ngoti de l'eau, et ça va prier moko, ataton komi na minuit bandaka na minuit et sigera ba 5 heures. C'est de bandi all power belong to Jesus. All power belong to Jesus. Au sala ngo 10 fois. Tant aussi si all power belong to Jesus, au bandi ko séparer la nuit et le matin. C'est dit combat moko sala makana 0 heure, ba benga ngo 0 hour. 0 hour. Et zalaka heure tongo e bandaka na tongo na biso e bandaka na tongo boité. Te bandana 6 heures te. Tongo e bandaka na minuit. So bato ebele bazelaka tongo na tongo oyo. Nzoko ba yebaka te tongo ya nzambe na tongo ya mutu ezaka ndenge moko te. Tongo ya nzambe ezaka séparation la nuit et non le ténèbre et la lumière. C'est ça tongo ya nzambe. So di ezaka e pasaka na minuit. C'est pour cela taba Israël nzambe ayebisa bango na minuit nde ange du ténèbre a ko passer ko boma mwana ya Égypte. So délivrance nzambe bandaki nini na minuit. Nzambe visitation na bandaka na minuit ezaka clash les ténèbres et la lumière. So et là comme maman Tiffany na yo comprendre que il faut avoir la révélation spirituelle avant d'avoir la révélation physique. Problème tant na yo komona que il fallait banda prier wana na banda prier wana na minuit ti tongo na zola la ti na émission 5 heures zo betelanga na oka présence ensemble ba ange lo ensemble ba entouré ba prière wana ezana ba point de prière moko mystique. C'est ba point de prière wana so zo betango oyoka penza retour na minute so oyoka penza ba angelu au sentir ba papier ezo bouger mutu akoya pembeni na yo poup petit na se elingi mutu te azala pembeni na yo pour temps wana ozosala ba prière wana eza mentor na ngai nda pesanga na Nigeria ayebisanga livre oyo apesanga livre moko boy livre wana eza publié te livre wana ezoloba de secret du royaume des ténèbres et les secrets du royaume des cieux. C'est des scores et zoloba mona l'homme de Dieu mona bango boy comme mona bango bongote. La Bible dit le secret de Dieu est avec les gens justes. Na interpréter en anglais, na chango en français parce que ngai français des obetanga il faut natanga ngo lisusu pour na bossa na ngo mingi pour na vanda kana ba sud-africain. Ngala vanda na ba congolais mingi te. Ba sud-africain na vanda na bango na bi balang na bango na lobaka wilang de nazarabo. Na o balba. Kosa nyateta. Nyabuwa. Nyakuluma. Kunja. Après na prêchaka pe na nini na Kizulu. C'est pour cela ceux qui bazulu bazaba ba yebisa faut ba ermo na bossa na yebisa ba congolais faut kunja na bossa ne ke naza Congo. Mais so nazaba sud-africain na sentira neti ermo mzamboka na biso. Nous avons la bossa ni tango yebisa ka étranger oza foreigner mazama kwere ne ba finga biso mais ngala na yebisa nani ngai na Zulu. Balbi ya wapi ngana yebisa kwa Zulu Natal na beta bango ka bongo yo mo soko bazawa ndio yo kama kama na lo ndio comprendre que ya siko on va à notre mouton. Problème siko na yako mona na kati ya nini ya pasteur tanga pesa kinga ilokwana ayibisa nga bien ayibisa nga aya visiter nga na prison pour ba pasteur belé ba visiter nga na prison tanga yoka ka pour ba yiba kinga te. L'instant ba monaki ka ba tumsu ba zo témoigner ba no bumbima na ba prison ba zo témoigner qu'il y a un prophète là-bas en prison où ya sameleng pona ngai nde na monaki boye. Tu sais Maman Tiffany quand makambo ebele ba témoignage ebele na kopete là o ba biloko ebele salema na prison kutu ngape na yeko vanda na lobi nzambe wa okosi wana okosi wana peut-être mutu wana obimisi na prison akosinga oyondo okosinga. Comment est-ce que mutu na sambeli pona ye akenda ko yiba na ndako caméra emona na ki bien na batu misusu mais yo olongoli na kati ya caméra Maman Tiffany mutu akenda ko yiba na ndako ayibi na ndako na batu misusu mais na sambeli pona ye
caméra wana na sambele pona ye par la grâce de Dieu nzambe alongole na kati ya caméra wana baki ko tala ngona justice azali susu na caméra ti mais nzambe c'est quoi ça ça magie ou nini yango zo yipsana muto nga babimisi libana. Dieu peut effacer tes passés, il peut effacer l'évidence, il peut effacer tout ce que les gens ont dit que tu as fait. Comprends? C'est ça avec Dieu. Non. Na ko parce que makambo ba démonologie. Tant na sali prière wana ba nini. Ezaki 6e jour. Na 6e jour wana, c'est na no sali foi ça la prière wana foi ça la 7 jours. Prière wana foi ça la 7 jours. Pour un 7e jour et oyebi yo moko loba na matin na yo jumsus. Olobi ba nombre nyoso na kati ya Bible ezaka divine. 7 représente Zamba créa biloko nyoso pendant 7 jours. Na 7e jour yemo kwa sali nini repos. Jericho ekoyaka na nini? Nzamba batiraka na nini 7 jours. Jericho ekoye na combien? 7 jours. So wana baba 7 msusu wana tombe to compter yango jour msusu. Au 7 jours wana balobaki na. 7 wana eza nombre de perfection. So tango bando sala prière wana ezali pe na kati ya ba livre wana prophète wana pesaki nga musala nzambe wa Nigeria pesaki nga pour ayebisa nga tu es lit de Dieu et puis nzambe alingi oza na prison te. Tu fais ton mieux que tu sors. Tanga Bible livre oyo, tanga Bible na yo banda ba prière. Nga na négligea ki yango après nena ko banda ngo tango na monike bazwinga na prison ya sama bili na zoka ngo depuis quand. Mais tango na zwa ngo na prison ya sama bili ndena lobi nga tanga ngo nana. Eloko ekotaka na prison ezaka Bible. Biloko msusu okende retira ngo kaka tu par request na retira livre wana pas livre ko tangama a pas livre eloko mo msusu te bike kota kuna te banini kota kuna te mais tango ko senga par request ko mike na za besoin la bik pona eloko ba obanga ke oboma omiboma kuna na kati siko bato belo bazo sala na correction service ba policier wana 95% bazaka ba sataniste ba gens satan. Bato bele au mona ba prisonnier au mona mama Tiffany au mona ba prisonnier au mona bango baza ba prisonnier na kati. Je peux te dire 50% ba prisonnier ba kota kuna bazaka bango ba prisonnier te. Bazaka batu o ba koti kuna sata atindi bango baya ko détruire ba homme susu basi ba koti bazaka innocent. Ya mona mutu mususu moni ya koti na prison za mutu abie. Metango abimi mutu ma be koleka ndenga zalaki. Jésus a lobby comme les démons bas bimaka pas mutu. Bakena abipaye demo tanga bimi ake ko luka 7 a kotisi biso to kanisi mutu ake prison nous ake prison ko sala nini ake prison ko sala nini ko baluka akoma lisusu plus que il était pona ni kuna na prison okuta batu basi batie ba marque ba tatou ba nini wana ezalango tokoloba ezalango corps mais il y a des gens qui mettent les tatous par alliance. Les tatous, c'est quoi? Les cachets là. Par alliance. Il y a les 26, il y a les 28, il y a les gens là, les A4, A4, il y a beaucoup de A5. Ce sont les gens qui mangent beaucoup, qui font la compétition des foufous. Il y a les 26 qui volent beaucoup. L'argent, c'est spécifié par l'argent. Et qui tuent, qui poignardent dedans avec le couteau bien. Le 28, ce sont les gens qui dorment avec les garçons, pas les filles. Même s'ils sortent dehors, ils n'aiment plus les filles. Ils aiment seulement les garçons. C'est pour ça que au moment où on a abîmé, on a pédé, nous avons pédé, et ils ont peut-être à côté de place, on a côté de la mouton sous. Somolo. Ndéangwana. Ce que tant on a eu ça qu'au jour où maman Tiffany na lobby, tout commence. Ceux qui payent qui contrôler prison bien té. Pays wana dans quelques années, ils ont conformé comme les prisonniers. C'est pour cela que sur côté boutique ba prisonnier lobby on s'en fout. Après quelques ans, après quelques années, bakobima. Après quelques temps, bakobima, tant babima bakutana bana na binoté. Bana na baye, bakutana bana na binoté. Bakutana tana ba classe au bête idéologie. Les autres holo ba Sud-Afrique ils ont poignardé batu, bazo tchabatu ba okuboma ba congolais, ba oboma ba étranger. Pourquoi?
Les Sud-Africains ont vaincu, beaucoup de gens ont vaincu dans la prison. Bazaba esclaves, les Noirs. C'est pour cela que Bazana Bakanda wana soko tali bango attitude na bango soko qui na prison na bango au moment na lobela bango mabete, c'est ce qui est parce que se passe. Na prison na babe brutalité moko za la kuna. Ba bisa lelo côté ate. Parce que ba bisanga, ba bi lelo côté ate. C'est na côté ate. Pona nini balobi ozo bongisa basi na biso bakoma baba ndo boya biso. Ma bi basi na bino baba ndo boya bino pona ni. Parce que ngai na yebisa bango ba boya bino. Ngana zo teli lo banza. Abite côté ya susu te soko te to chubi ombeli. Ma biso kingi yo. Do yebisa ngana te. Na côté ate. Mais soki nzambe ayebisa ngana te. Yaka na mbeli na yo. Chubanga to komona. Na kina peza na te ta onazo zonga zo zelanga na mbeli. Fallait voir. Nzambe akitisa ba mbila ba policier ba kwela place wana nana bengi bango to yebite. Baye bakangi pe ba bizu pe mbeli tala mbeli yango mulai boy bayonet akotisa yango ndenge na prison to yebite. Na côté ba démonologie na kozongi na place wana tant nazo sambela 6e jour ezali 7e jour ne fona 6 na mona ka porte na ngana 21 e fungwana. Mama Tiffany tala Monica porte fungwame na zaya osambeli il faut na lia na ba jeune wana il fallait na lia kaka na après ezaki il faut na lia 21 juste au 21h30 na osambela po na fungola jeune na ngai na sambela boy na ka porte na sima na ngai fungwame ngai porte kangama na 15h il faut ngama te laisse koza eloko moko boy eza important pour la prison na sia mabele fo za la yo moko na kati ya chambre na baluki bo na mona ka ba policier ngo pe na yebi bango ma bien loko ni na bi yo ba prière na yo wana zo déranger biso ka bi ba prière na nga zo déranger bino na ndenge nini parce que nga na zo prier est-ce que na zumbeli o loko mo boy na zo prier pour na kende libanda ba bi non ta zo prier zo bebi sa biloko na biso lelo to ya ko boma yo ba bi boyo ko boma ngai na sali bino nini te ba prier na yo wana te awa ba prier mutu ko prier bongo za la kate awa na bi boma ngai jamais boma ngai botika boma ngai jamais na mona kaka bango ba balusi misu msusu akoma seka ngana bino na bi eloko nini wa na moni misu bango nyonso komi pembe kuna mibale bazali ba infirmière mibale koto ezaka ba policier balati kaki Mama Tiffany na bengi bona bi loko na omona na rêve eza vérité ba bimisi boye mine comme okolo natala airport 21h na bi eza aéroport ya bandoki bien aimé so yeba bandoki babanda ko bimana ba nini ko bimana butu nini babanda 21h babanda minute ezaka wen tant ba uti pas satan basi bazuma kila abatu siko batimi bango mission mais avant ba ya pa na yo faut bakutana na mokonzi apesa bango ba puissance comme ça ba ya ko exécuter na minute de classe bandaka ya watolo ba démonologie et ça information la réalité sur les démons. Mama Tiffany babalusa misu na bango natala boye mine kolimeti lion na ya mwasi azalaki to bando benga mwasi wana ya policier omona ba policier biso ba prisonnier to bando sala totali to mona mwasi kala mon père omona mwasi na zaki toko moko danger bois noir TikTok absala ba fier sud-africaine nzoka na iba iteka zandoki na mona kaka boye po ya balusi misu bando benga la belle abalusi misu abimisi mino nabi Jésus nini ko benga kombo na wate nabi au nom de Jésus ko benga kombo na te bakanga nga penza boye bachanga penza tema na zaipe gosto meka ko sala bango ba jebo ba bwaki nga na se tamba bwaki nga na se ba neswa na bango pe baluka misu balata ki pembe balati pembe na biloko mususu mais balata ki pembe likolo po bazali ba nese za ba infirmière bazwi ngai na se tala nde basalaki bazwi mutu na nga bachango na sebo
bazinga balalisinga na se ka pembe na mbeto na ngai bachenga batonga tala tonga moko zaki je me souviens très bien moko zaki na maya pembe moko zaki na maya ya bleu moko na baserie ya mobutu kala ando yoka batu ba boma bango na batonga banini na bando comprendre yango te jour ande na yo comprendre que batonga wana ata oke pa docteur ba ku checker le monde mais batonga te bipso mutu na koloba moni bato koloba ke musala nzambe soko kutana nzambe jamais okoma normal tayina mtu batonga mte isa koloba makamso pe ya famille na ozo eba suto chikakala okoloba bongo mais ngai loko na koyebisa makambo nyonso na oyebiso eza vérité tout que la vérité na prison il faut na prison chaque après 3 mois batestaka mutu nyonso eloko nyonso et puis soko sali pe request osali yango batestaka na yaki ya libanda batestaka eloko nyonso eloko mote malade moko te batestaka sida batesta non yoka famille na ngata ngona ya lelo ba bosser zaini test okokotisa mutu na ndako na oti a oti prison o tester na oti il faut tester que mutu azana etani nini ba mona ta ba symptômes mote OK ce que je vais te dire je répète encore mutu okoyebisanga n'importe quoi bato akoyebisanga n'importe quoi mais un homme akutani na nzambe Paul babenga liboma Jésus ba yebisa azana démon mais c'est pas que Jésus a la démon il parlait la vérité. La Bible dit tout au monde les choses de Dieu lorsqu'on parle ça ce sont la folie mais à nous sommes sauvés c'est la sagesse de Dieu. On comprend le nazolo je crois ce que la neli ba témoignage nanga bien okoya komona ke nazo beta penza sete na bat oyo baza penza ya nzambe parce que la Bible dit tester l'esprit parce qu'il y a beaucoup des esprits ceux qui montent aza vraiment sérieux aza penza musali ya nzambe a testenga tant mama ya Jésus akutana na mama ya John the Baptiste tant apeseka mboti les bébés balinganaki c'est il y a l'esprit de Dieu. Donc bref oza na perte oza bien na oza na perte ni nzambe aza na kati bon ça va tongani zaki ani tonga wana ezalaki na kufa ya poison ezalaki poison ezalaki na kufa ko confirmer ça kozalaki bamekaki kanga mbala moko te na biso ke bapesanga 3 fois poison se bamekaki kanga mbala moko te bayaki lisusu bameki na nzela mususu wana ezalaki 4e fois nde docteur mususu o azalaki na kati ya likopa ya liboso nde ayebisa inga azali ya Tanzanie ayebisaka musulman moko boye azalaki proche na ngai na kati ya prison moko so tobimi tokutana naye tolobaka Swahili po ba Sud Africain bayoka te po ba Tanzanien balobaka Swahili so azali musulman nde ayebisinga nakutani na docteur wana pe azali ya mboka na bango ayebisinga oyebi kozeyaka yaka mingi te na hospital awo po bakoya koboma awo abi pona nini alobi omoni te Congolais wana oyo aza Congolais wana makambo balinga basala ye banga baboma ye akufaki après asekwi siko yebisa epe ameka koyaka awa te siko azobela oyoka pasi eloko te avandaka kuna aluka nzambe abikisa ye ayaka na hospital te po ndenge toza boye tozela nde ye bakotya eloko na kati ya biloko po esala yo eloko comme ça yo senga ki okende hospital tant que hospital baozela na batonga mabe baozela na biloko mabe po batya yo tant batya okufi muninga na ngamo na bando te ya nayi abomaki na yebise kutu ko yebisa ye na yebise omondi ozo sambela na prison ndo ozo sambela ba yo boma siko continue ko sambela mais ko yaka te na hospital o te docteur ayebisi na melakisi et puis na liaka na ayebisi soki docteur ayebisi docteur azanzambe te OK bon tongana ezaki na ka OK nakenda na kati ya malali so na se ba beto tonga babeti nga tonga ta sur place
akufaki kutu na yebisa ke ava bachanga tongo yebisi na kufate babi okufa na yebisi na kufate tema moni bazali na minu déjà misu na bango se baluki bazwinga penza omona na yo omona ke ba vampire to mona bango na ba film bazali to yo mona ba vampire ba film ba série ba vampire moko boye azolanda mutu ameli makila naye na mona ki bango viva nakati wapi ya buloko na kanisa ke zayi ndoto mais zaki loko na monaki ba chubinga batonga to ba siso chubanga batonga na lali sur place na kufaki motema tike ko beta nyos ezali ba 21h quelque na kendaka na kati ya monde de l'esprit to na ke kuna merci s'il vous plaît à vous qui na monde ya molimo pour na lelo to sukawa mais tikana tunu quelques questions rapport ninyo ezali pour bato pe bakota kasho ba lando rapport ninyo ezali mina mtebimi aza démon tout ça tout quand c'est ba démon là ba bon on peut même so tekita musika okufe mais comme ba otubo ya tonga la 1 de 2 tant ba bomi yo ba salo mabe ba obanga te ke ba konzi na ba bazali parce que to bité ba batela ka ba prisonnier nde mo ko ba popeso bikite po okufa na kati ya prison ya wana na lobaki toza na kati étude démologique. Il faut comprendre les magiciens, les satanistes, les vampires et les dreadlocks nani oyo ba sorcier na ba na oui comprendre ba witchcraft ba zande moté et puis ba bundaka bango na bango amen ba bundaka bango na bango moko yo kanisaka ke ba sataniste na ba magicien ba yokanaka no ba ko yokana soki lumière eke okundisa bango mais bango na bango baza bato ya papa moko mais babundaka bango na bango ba o bayaki wana bazaki ekiri mususu ba o ba patron na bango baza ekiri mususu so il faut comprendre nde yangana tant est to kene ndo ya comprendre pourquoi ba attaquaki nga boité il fallait y avoir na utaki 6 jours na zaki na déjà na sina latinini bonzambe 6 jours à prière na zaki déjà na sina latinini protection so ce qui a mekaki kata ko lianga oko changa mwa eloko oyebi eloko ngai salem inda ndakufa so bango bayaki wana parce que Satan soko beti na molimo akoya et pas na yo physiquement. Disons na sina sambela pour na pasteur moko boye, pasteur wana a prié 21 jours et loko moko te par la grâce de Dieu, hein? C'est pas ma force. Par la grâce de Dieu. Bien aimé, na prié pour na pasteur à Nigeria wana abima libanda ba kosela ki makambo ba tie na kati. Na prié pour na ye. Aibsinga sali 21 jours à prier loko tenga les pasteur to meka 21 jours et une semaine il y a divine intervention rapide yanzam. To meki une semaine aibisio le 6e jour nini beaucoup ya munene ya mwindu à côté la biso azolanda pasteur wana te azolanda nenga et puis ngana zai bébé na kati ya mulimo Dieu pasteur asi ayebi nzambe depuis libanda mais na comprendre te na yebisi pourquoi azolanda nga lobi koloba eloko te lobaka na langue nazoloba na langue brikaba oshandala bokere ba santala bota azolanda nga brikaba alobi kokima te poso kokimba gagner biso baluka na place wana na obaluka toza na toilette na obaluka ka yi nya wana zolanda yete azolanda ka yi après nya wana tanga moniteur tozo baluka to loba kana langue loba mpoko nyau yebi mpoko tu yo zo confuser nga lisusu nga bi nyau la le mamu nga lobi te après comme nyau na tuni nyau bien aimé. Peut-être déjà raison à langue, il faut excuser ngamuke pour ngai lingala penzande na zabo na obunda nango. Mama Tiffany ako isunga ngakutu na iba mwa lingala po ya beta. Puku souris. Nyau chat nini landaki? Ezaki chat. Yeah. Nyau nda landaki akotaki na fenêtre ya toilette à prison à côté les biso place tozala osambela. Nde ko kota biso na oloba prison mususwa. Parce que au prison na kendaki eza prison samabela avant na kende prison na sambela pour la pasteur moko
ou par la grâce de Dieu Nzambe abimisa qui a libéré qui libane. Il fallait tout ça la prière on a 7 jours. On le 6e jour, nya wana kota la fenêtre, banda olandanga, banda koloba la langue, breka dabosha, karabanda la bosha. Tango nazo kota kabwa, zo baluka breka da la bosha. Alobi koloba na langue mususu te lobaka la langue parce que bandoki wana bako yoka place zo beta ba sete po ba demo bazo yoka langue te. Et ça les anges qui sont en train de contrôler la langue. Parce que biso belé toye ba puissance de la langue. Au moment mususu alobi na koloba langue te za do ya batu mususu. Il y a la prier en langue et parler en langue. C'est deux choses différentes. So, na comme ko prier na langue, na so prier na langue, na ebisio nde nani nya wana ayeko bima. Tanga bimi nde ayebisinga ke mwana nini nya wana azainde mutu. Satan soko beti na molimo akozongela yo na kati ya physique avant uzwa bénédiction na yo. Merci. Nous sommes arrivés à la fin pour aujourd'hui. Après Kokufaya prophète Ali accueilli m'amener à mon accueil parce qu'il y a beaucoup de yo la démon on a le la démonologie parce qu'il y a ou comment toi on a rubrique koya le basuka numéro de téléphone le basuka first of all on banda numéro de téléphone 090 40 91 590 plus 243 90 090 40 91 590. Merci beaucoup. Le basuka on remercie bandeko beaucoup commentaka puis kosunga mingi. Oui, là on lui commenta ndeko moka bien zo comprendre tout zo tika moneti makamzo zo ki otiki pour mesali moko lingala ezobetanga. Moko soki otuninga question ozobomba bomba makamzo ba bato lingolo exactement ni OK côté kuna ya kobomba to bomba eloko te mais to lobisa ndi na sagesse parce que ozama kama msusu et ko babenga ngo titoyer ko pointer mutu ko condamner mutu so il faut to lobaka ngo na généralement na sagesse parce que yablo msusu soki na ko loba ngo boye et ko créer ma ba conflit personnel na batu msusu. So, et tant que avec le temps, Maman Tiffany Tobanda Roloba, moko na moko, te révéler nyonso parce que ici, on est ici pour vous informer, pour parler la vérité. Te bimisa mutu nyonso nyonso eloko nyonso bolingi to bimisa. Mais pour le moment tozo cha fondation. Ceux qui balande les bozo landa biso, zala na patient, zala rolande la biso chaque fois et puis chaka ba commentaire ya ko encourager, pe ceux qui koza correction, qui peut ko benga pe okoki koloba ngo naza na WhatsApp kaka na numéro wana okipe koloba olobi oza libre nga biso to accepter la correction kenet Maman Tiffany azo corriger wa vraiment merci beaucoup. Merci prophète Ali na sepel la ngolanda témoignage na bokebi na surtout zamba pambola bino papa Gilabala maman Lauriane bande connaissons ba kolanda biso na Afrique du Sud Marlène Bouyi merci mingi na Nikab ma sœur à moi-même papa Kaïs, maman Fouratabou, Nzamba Pambolabino, maman Made Kebani, maman Betty Kokede, papa Deyo, Nzamba Pambolaji Ramokwa, et puis Alain Kiakala. Non, il y a pas qui dit là, ma messa. Ah, Atania ou Kondoko, Namona yo, Nachayo na Mwamba, la minito na kata, bena katika tasaga fufu. Oui. Alors, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as une galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais dans autres labino, moi, mon tio nazanango, l'agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto, biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais ngo ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso poli kamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah
tosali mpo tosunga bandeko oyo même baoyo baza na peu de ressources comme boye te bandeko nango baza na niveau ya Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sunkayo, à aux yeux de l'Olia. Eh maman Nazareth, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tuzawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Comment numéro de téléphone? Vous avez monté? Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça c'est du sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien, le nazarien, le nazarien, le nazarien. Kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandelobi koleke mapapu masopi mafuta tokokisika na elongo na nzambe oyo babenga na makomi aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe